nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Balandi ya émission Église et ses réalités. Naya losambo to bondela elongo bisika bozali nzamba lola a pambola bino balandi na biso iba internet ya ABC1 tika nzambe alola a pambola bino lokola to pesana ki promesse na bino ke lelo lendi na kozala na losambo oyo nkolo atyenga na motema poto bondela nanu pona Congo na biso. Menengaki na salango nga moko te bongai na salango na mosai na nzambe oyo aza pare ya émission pe aza moko ya bato balingi nzambe mingi na kati na mboka na biso. À la personne de révérend Biba Kabea, pasteur Biba, mbote na papa. Mbote pasteur Didier, je dis merci à toi et puis je dis encore merci à Bandeko Nyonso Baolanda Biso, ya ABC1 ya Mokili Mobimba. Je vous aime beaucoup. Zambe apambola bino ebele makasi. Merci papa ko landi sama na epi melomoka molio mosantu echainga na motema falaye ko bondela pona Congo e nde na benga kiyo na mbela ya papa Oze alobaki na benga yo tosola na pwe moko poto sambela na yo pona mboka oyo me avato banda na bilili kuna kabuya tshela biso image ya mundele wana oyo azo prophétiser pona mboka ya Congo. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Apparence. Ne regardez pas ce que vous voyez. Je n'ai choisi aucun cela. Laissez-moi quand même terminer. J'ai prophétisé en 2003 sur Laurent Gbagbo, alors que les Français l'attaquaient. J'ai prophétisé que Dieu allait le défendre, que Dieu allait combattre pour lui. Mais je lui ai dit avant de partir, faites attention, parce que l'ennemi va revenir vous attaquer. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez perdre. C'est exactement ce qui s'est passé à la lettre. J'ai prophétisé, et vous le savez d'ailleurs, 3 mois avant l'élection de Trump, très peu croyaient dans le président Trump. Avant, j'étais un des seuls qui a dit, on peut voir ça sur mon émission toddchannel.org, un des seuls, 3 mois avant, j'ai dit que le président, M. Trump, deviendra président des USA. Ça s'est accompli. Je dis aujourd'hui devant vous qui regardez cette émission dans le monde entier, que dans les 7 que vous avez vus là, dans ceux qu'on va présenter, le dauphin M. Kabila, ou d'autres qui voudraient déjà se montrer, qui ont déjà même organisé des réunions gouvernementales, présidentielles, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Parce qu'il a quelqu'un. Mes amis, Dieu veut faire quelque chose de puissant pour le Grand Congo. Je dis bien le Grand Congo. Et il a quelqu'un qui l'a ouah. Parce qu'on n'a pas affaire, mes amis, à un combat charnel. On a affaire à un combat spirituel. Et Dieu, mes amis, veut manifester sa gloire. Le problème du Congo est spirituel. Et c'est pour cela que Dieu va choisir quelqu'un. Parce que Dieu, mes amis, écoutez-moi bien. On parle déjà du Congo, dans Ésaïe 18, le Sophonie 3, de ce pays qui est près d'un fleuve. On parle, la carte d'ailleurs du Congo, quand j'étais en Israël, se trouve même incrustée dans une synagogue. Dieu a un plan pour ce pays. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien, qui poursuivent, qui suivent les actualités, la carte du Congo est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, à Goma. Mes amis, Dieu a choisi un oin. Un oin, je dis bien un oin, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu, pas quelqu'un
qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église. Est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non. Mes amis, moi je parle d'un roi qui craint l'Éternel. Écoutez-moi bien, il y a eu une prophétie en 1995, en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Meltari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci: dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière du monde vienne sur ce pays. C'est pour cela que j'ai oint quelqu'un. Écoutez, ceux qui connaissent, mes amis, qui s'intéressent au Congo, connaissent ces livres, Le plan de Dieu pour la RDC par M. Émile Kaminbaya Mogulu. Que dire de la destination prophétique pour la RDC par le messager de Binza, 18 août 1978. Que dire aussi de M. Alain Moloto, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui a écrit ce livre, Le plan de Dieu pour le Congo. Ces 3 auteurs parlent dans leur livre du plan prophétique, de la destinée prophétique de ce grand pays, parce que le Congo est choisi par Dieu. Pendant longtemps, il a été négligé. Pendant longtemps, on a laissé ce pays gouverner de manière illégitime, de manière scandaleuse. Tout est pillé, les gens vivent dans la précarité, alors que Dieu a donné à ce pays la plus grande richesse du monde. Et c'est pour cela que maintenant il dit, stop, la récréation est terminée. Tout ce qui était permissible, je décide d'arrêter. Je veux qu'on obéisse à ma voix. Je veux que vous laissiez le gouvernement de Dieu s'installer. J'aimerais vous dire, oui, je répète, parole de Dieu pour le Congo. Tous ceux que vous avez vus à Genève et ailleurs, Dieu n'est pas là. Je n'ai choisi aucun de ces 7, va dire Dieu. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Priez pour que cela s'accomplisse. Priez pour que ceux qui ont eu des messages prophétiques de Dieu, comme Alain Moloto, comme les messages ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Merci bolandi yango. Papa, oyoki mundele wana kolobana tina na prophétie ya Congo. Olobi nini? Na lingina onayebisa kopesa papa oze mbote belé po na kondima ke nazonga ko répondre na makambo etali prophétie ya Congo. Kolanda ndeko mosali ya nzambo azoloba le prophète oyo koyoka ye ça ezo mema mwa ba confusion ebele makasi parce que tango azoloba que ezala na côté ya opposition ezala na côté ya majorité en réalité nzambe aponi ata mutu te parce que profil ya muto yo prophète azolobela il faut azala ouin. Or, pour être ouin, tu dois d'abord être un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu. Or, à l'obi, na majorité, mutabongo azate. À l'obi, na opposition, mutango azate. Maintenant, ce que ceux qui bango nyonso wana bazate. Ce qu'il faut pas avoir la capacité, parce que c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, il lui donne plus de précision. Na makambo azoloba pour que peuple yeba est capable de identifier. Maintenant, le les a opposition, le les a majorité. Qui Dieu a choisi réellement. Tant qu'on a bandi histoire ya baroi, dans 1 Samuel chapitre 9. A bandi histoire ya baroi. Israël a zalé na roi te. Israël n'a 50 zambé roi. Et tant qu'on juge sili, Israël avait besoin, bango pe pas na baroi lokola bamboka nyonso. Ils ont demandé à Dieu. Okokuta nzamba banda histoire ya koluka roi yemoko azu mwana ya kisi komo nezai sol
à permettre Banès à Tatane Bunga pour abimisaye. Mais côté Azomemaye Kuna, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Samuel. Dieu l'avait déjà dit que Nazomemela yo mwana mobali moko aoya. Yende okozwa mafuta na fiole okotia na mutune parce que je l'établis comme roi sur mon peuple. Dieu donne la précision. Moi, j'avais voulu ceci. Pendant que l'homme de Dieu parle, après ça biso éclaircissement, sinon tu es au tika na kati ya confusion. Na majorité, baza na candidat moko dauphin, na opposition pe babimisi candidat moko. Siko au juste côté mi balé batunyo so ba otie la misu, nzamba lobi le côté. Maintenant, nzamba lobi na bisoni. Siko bino ya lobi po bino awa bozana mutako loba likambu te. Papa, nzamba tchenga na mutema tangu na zosala émission na nga to bondele longo na lobelaki na Philippiens chapitre 4 verset 19. Na lobeli et mon Dieu pourvoira. Ça veut dire eko bala na eloko yo to lobi ate parce que pour l'amour du Congo, pour l'amour à Sion, nzambe alobi ovanda kimiate. C'est-à-dire ba prophétie o ezope samela biso. Nous pouvons croire à cela ou pas? Partant déjà, il y a mboka moko. Au nom de différentes prophéties. Comment on est dans le lobby Shadari, prophétesse Rebecca lobby Fayoul, prophète Namso Mundela lobby na majorité Shadarité na opposition pe Fayoul et même confusion. Yebisanga skopo na mboka moko ba prophétie za confusion botondi masukona. Atana tango Israël, ba prophète lokuta pe ba prophétie comment rebelle. Oui, ba prophétie za kebele, mais je t'avais dit Dieu c'est un Dieu de précision. Pour na Congo, tolo bana bato ba bangate. Dieu va donner des précisions pour ces pays. Okoloba nini pona libota na nzambo bazolanda osiko. Nazolo ba pona libota ya nzambo ezolanda nga Israël azala peuple moko ya promesse. Mais aoumelaka na bombo ebele yango pesala ke ba prophète ba bima partout ba lobo ba koloba. Mais quel que soit ma prophétie, rien n'avait changé. Mais quand le temps de Dieu était sonné, Nzamba a une provision, a une précision, il a envoyé un homme qui s'appelait Moïse, abimisiangona na Égypte pe amemiangona mboka o Nzambe abanda ozela bakoma mboka kana là où coulait le lait et le miel. Donc il y a peuple Nzambe que Congo na biso yo Congo. Tangu tana yango ekokoka, tana yango ekokoka, tout changera. Et ça élection te. Élection ne changera rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout a une élection. Mboka na biso zaki be élection zaki te Kabila ya biso na 2011 élection. Donc quand ça élection na démocratie ko changer ba chose, rien n'a changé. Tu es na 2011, rien n'a changé. Problème à mboko eza que Dieu a pesa biso un homme qu'il faut. Un homme qui a un cœur. Un homme qui a l'amour pour ces pays. Ndeko sala ke mboka o échanger plus loin. Congo n'a pas besoin de gens intelligents parce que batu nyonso baza na gouvernement sont déjà très intelligents, ils détruisent le pays. Mais Dieu va nous donner un homme oyaza intelligent, oyaza na amour ya mboka o mais à son temps. Dieu va nous donner un homme. Dieu va envoyer une personne. Toyebite, peuple de Dieu. Nzamba simba ki mutema lelo tolo ba iloba moko pona Congo to sambela par rapport ya ba prophétie o ebimi na événement o mais pasteur Biba elo moyelinga la mutema mais n'est-ce pas prophétie même na Israël Dieu a envoyé les prophètes na likambu moko soke ye ndi atindi yango ba prophète ba epo likambu moko ye non. Le problème est ça ba prophétie c'est ça la manière de faire de Nzambe. Dieu envoie des prophètes pour annoncer les choses que lui a arrêtées dans le monde spirituel pour la tsangonzot. Mais nous sommes en confusion. Parce qu'ils étaient envoyés de la part de Dieu, au Kokuta même prophétie à Bible. Bato ba pesa ba prophète ba prophétie à Bible. Bazala bato ba bika na génération mon côté. Bato na batana bango. Mokuta na kacha makambo na nyos. Ba prophétie nous soko sangisi yango okuta ke eza identique. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Mais problème na minute pasteur Dieu, qu'est-ce que tu vas me dire? Moka moko mais tozana ba prophétie misato. Yebisanga to ndi masiko prophétie anani. Et même abso na confusion. Plus loin nous pouvons croire que mutomoko atindami azate. Mais je sais que pour ces pays, il y a des vrais prophètes que Dieu va utiliser.
pour pas faire sa précision. Mboka moko 3 prophéties. Ezate pour le chiffre 3, ezate chiffre résurrection. Mboka moko 3 prophéties. Oyo kutani ezana un discours cohérent. Mais nazo yebisa yo mon Dieu pourvoira pour ce pays. Pour l'amour ya Congo, nous avons un Dieu a okanga munoko na yete. Yango nazo yebisa o lelo ezaki mukoto sambela. To loba na o makambo. Partant na Genève, partant na makambo, to moni ba prophétie bimi. Mais soki to magnoli ba prophétie wana. Mais parce que la Bible rebi na biso lisusu limbisa muke. Ne méprisez pas les prophéties de l'Éternel, examinez, retenez ce qui est bon. Tu peux retenir à 3 prophéties wana. OK. Yango na bandai déjà kolobano pasteur Didier. Makambo to lobango déjà na bémission na biso. To mépriser te, mais il faut to analyser prophétie. Toza ce qu'on a ba prophétie misato. Ya mundela lobby majorité en opposition nzamba poni motote il faut un homme ouin. Rebecca Paye à lobby il faut pas un homme ouin. Mais Fayoul. Parce que Fayoul n'est pas un homme ouin. Mais lui, si on a un critère, c'est un païen. On a rempli de. Aucune église. Aucune église est au Sambelate. Mais connaître Dieu, avoir la parole de Dieu, mettre cela en pratique, c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Didier, on a bandai koloba. To mépriser, Fayoul. Ce que on appelle Américain, il faut chadari. Tout ça, on a prophétie, mais ça, ce que tu dis, Mayanan. Tu dis, Mayamundele. Ce que Mundele peut faire, c'est ce qu'on a précision. Le quoi nous sommes alingi chadarité, alingi peut faire lutter. Il faut faire sa précision. Tant nous sommes aboyi Saoul. Dieu a dit à Samuel, Kende nanda ko ya tata moko. Okuta na kati wana bana bazali. Mais na kati na bango na poni. Moko. Quand Samuel était parti, nanda kwa ba Isaïe, ya tata Isaïe, bana nyoso baleki. Atuni tata, bana basili alobite moko atikal. Nan David. Tant David a ensamba lobi, Dieu a donné des précisions. Mais yangona ye tata na lobi nzama zoluka ouais. Dans 2 mois. Ape sabiso parce que nzamba lukaka, nzamba zalaka déjà. Nanu Saoul alongwaka na trône te. Dieu dit j'ai vu. Il fallait qu'il nous donne la précision. Pour batona nyoso baza, nzamba yebi bango nyoso. Ayi sabso nzamba lingi oyote, nzamba poni mutu kingandi. Afin que ce peuple congolais et puis mutango ataso nzamba poni. Il faut pas aller na kati ya processus électoral pour soit ça libanda. Si toutes ces prophéties est parce qu'il y a élection au Congo. Oui, et puis problème ango ils ont ça là que au même moment qu'il y a l'élection, n'est pas prophétie on pouvait s'attendre que Babiloko nyose lobama avant potomo nangolelo mais makambo nyose même so na confusion to yebate faut croire ce que Rebecca a dit, faut croire ce que l'homme de Dieu américain a dit ou bien de croire, mais nous voulons dire aux Congolais nous avons un Dieu qui nous abandonnera jamais. Maintenant les 3 temps il y a prophétie salité dans ma prophétie nyoso. Maintenant c'est ça, c'est ça le plus grand problème, pasteur. C'est ça le plus grand problème. Peuple Nzambe azako avale maya mabe na maya malam. Israël tant babini ba ko ba kute na maya mabe. Il fallait qu'il ba changer mayiwana et bazwa ki libaya. Oh yo pas ba scientifique c'est impossible mais pas Nzambe comment qui possible. Alors si koyo mayeza bololo papa. Opesi biso kato meloche libaya te. Tokoloba nini? C'est ce que peuple de Dieu, peuple congolais bazana posé à koyoka yo papa. Qu'est-ce qu'il faut faire na moment oyo? Ya motu ya makasi na kati ya makambo yo eza que lokola confusion eza totale et que makambo nyonso ezokende mabe. Ya motu ya makasi eza tango makambo ekendaka mabe. David azoloba eloko moko alobi na tomboli miso na nga na ngomba nazoluka secours. Congo a besoin ya secours. Je voulais dire na bandeko nyonso a ABC1 bandeko nyonso balanda biso na mokili mobimba. Ya motu ya makasi ezaka toloba te. Ya motu ya makasi eza motu na motu sika zali. Zwa tango ya fukama.
bondela nzambe oyebisa nzambe oyebisaki biso mpona bolingo oza nango mpona Congo otika biso te soki omoni sali na biso te oza na kimia te Israël azalaki na pasi Exode 3 Bible lobi il crièrent à l'Éternel kolela na bango esalaka nzambe alobi j'ai entendu je vis j'ai attendu je suis descendu. So bino bato boza libanda mboka bolandi biso bofukami biso bato toza na Kinshasa tofukami bato baza na mokili mo bato fukami toleleli nzamba koyoka biso akomona souffrance na biso akokita et quand Dieu descend il y a le changement. Parce que lelo yozo loba malobo yo ya bobangi nzambe boye po mutuka nano yete to député moka ko ya église lobi papa to ya ko filmer aoya lobi ya kopia mbongo ko changer langage te. Pasteur Didier nalobake lokoyo ya motuya makaso yo eleki ba motuya nyonso nazalaka nango déjà Yesu. Yesu ndaza ya motuya eleki motuya nyonso. Soki nazwi mutuka esala ngelo te po Yesu eleki mutuka na motuya. So nazwi lopango eza lopango na ofan mais eleki Yesu na motuya te. So nazwi 100 000 $1 million eza mbongo esunga ngai mais ekobouger ngai te. Dire la vérité à un peuple de Dieu. Attention, balobito zanga nyonso me dire la vérité. Jésus que c'est notre Dieu. Il a dit quoi? Je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Alors si nous sommes ses disciples, nous devons aussi accepter de dire la vérité, quoi que les prix à payer. Je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Na 3 professions et pesami. Tozoye bate nzamba za wapi papa oze. Parce que yonde mtobena benga pasteur Biba. Tozoye bate nzamba za wapi. Tozoye bate zobota confusion na kati ya mutu a peuple. Peuple bazoe bate basala nini. Mais remède ya maladie oyo c'est Christ. Christ n'est remède ya mboka o. Pour l'amour de Sion. Ésaïe 62 verset 1er. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem. Jérusalem cité de paix. Jérusalem cité de paix. Nzamba kotika kimiate. Et Paul a lobi na biso mon Dieu pourvoira. Nous avons un Dieu, peuple de Dieu, ko lenga lenga te, ko palangana te, zala place aux alliés. Les prophéties de l'Éternel, si c'est Dieu, ça va s'accomplir. Et dans moment où to linga te, loko les a décampasser pour to sugisa. Comment on va gagner? Si comme muta le bagi pour na camp X, ye muta le bagi na sakolagi, to muta bi pour na camp Y, ye muta le bagi sakolagi. Ndeto lobi, to mépriser prophétie to zela. To analyser prophétie. Muto asakoli ya solo. Tango élection koya, tokoyeba. Est-ce que muto mundelende alobaki majorité te opposition te nzamba poni muto te ndako gagner? Rebecca mutapesi biso fayulu. Ndako gagner ou bien mundele Amérique on appelle ça biso Chadari. Tonito lo bana peuple congolais, Israël peuple de Dieu, naissé à souffrance 430 ans. Mais bazalaka na nzambe moko. To yebisa ba bandeko na biso nyonso a ABC1, ba congolais na ba congolais partout où vous êtes. Quel que soit ba moment oyo to leksa na kati ya mboka na biso. Bo bangelo côté Israël ba finga kai wapi nzambe na bango. Sa Goliath aya fingi sa soki bozalaka na nzambe amona nao ba loba makambo ba koloba. Mais ya motu ya makasi mukolo moko nzambe atelema na oyesa bandeko na ngai to bungisa makasi te to perdre likiate partout vous êtes prenez le temps de prier, prenez le temps de gêner pour ce pays. L'Éternel est Dieu. La Bible dit mon rédempteur se lèvera. Les derniers, c'est Dieu va s'élever. Le Congo changera. Nous croyons au changement de ce pays. Bisoto okufate to mona bolam. To lo balokola Simeon na kokufate na komona Yesu kobotama to okufate to komona Congo kobonga. To kokufate to komona Congo kotongama ya banzela. To okufate to komona bana biso bazoke na bopito kozwa soin sengel. To okufate to komona ba jeune garçon, ba jeune fille kozwa misala, ba étudiant, ba sisi misala, ba sisi kle ba zui misala. To komona to à l'état, bazozwa ba salaire bien, ba soda bien payé. Nous allons voir cela dans ces pays et nous disons, nous déclarons comme des hommes de Dieu, l'Éternel est Dieu qui est notre papa va se lever pour ces pays et l'espoir qui semble être envolé aujourd'hui, c'est la biso pour ensemble. Ya motuya totikala ensemble. To fukama, to luka nzambe, to bele lankolo nazondi makenzambe, asa la biso bolam ebele makasi kolo. Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Prophète Job, aloba ki yango tangu passe yaki, tolobi yango
tango place bisika nyonso bozali na mokili mobimba na Europe na Amérique na Canada na Afrique partout où vous êtes basai na nzambe bana na nzambe tango koyoka émission zwa 5 minutes oh biso tolingi tosala ne nous emmenez pas dans monde ya mensonge mais yeba que nous avons un Dieu soki nzamba lobi na yo liloba te kolobelo ko moko te tika libota nzambe bazande bazali Pasteur Biba to fukama na biso to bondela nzambe pona mboka ya Congo Yesu elonga na ngai kumama lelo yo Yawe kuma Yesu elonga Congo kumama lelo yo Yawe kuma Yesu elonga Congo aleluya Yawe yonde nzambe na Congo kumama lelo yo Yawe tobondeli pona mboka na biso Congo nzambe alola to pambolo poza nzambe makomi ezoba na biso pour l'amour de Sion Seigneur tu vas pas te taire voilà les Sion comme Congo jusqu'à ce que Dieu au sein nous avons besoin de toi afin que toi c'est et il y a l'ikolo ya Congo délivrance moko et il y a l'ikolo ya Congo Dieu nous croyons et c'est comme biso to connaître tu es capable c'est que nous sommes capables de faire tu es capable de faire c'est comme ça encore Dieu na tango tozo bonde na likolo nebe David alobi na tombo le miso na nga na likolo na koluka seku seko kouta na likolo epai ya nzambe asalaki likolo na mabele nous te prions Zambe au monde na biso toi qui as écouté toi qui as vu la souffrance d'Israël to sambeli na kombo na Yesu mona Congo mona ba congolais na ba congolaise mona souffrance mona ba difficulté mona ba réalité Seigneur lave-toi oh Dieu kango na biso ndengo kango na Israël na maboko falo na maboko servitude na maboko konyoka nous croyons quelles que soient les années quels que soient les moments quelles que soient les difficultés Dieu tu te lèveras certainement Dieu tu feras des choses qui va étonner le monde nous croyons que le boko na yo Nzambe ndeko makesika bato komakate de sala ko bato bakosala te de to sambeli to bondeli awa tozo bondela le tout puissant to bondela le roi de tous les rois celui qui dit un mot la chose arrive Nzambe apongola ka mutu akangite Nzambe papa le Congo est ton tellement Seigneur il le temps Dieu la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours il le temps Seigneur au sous qui s'atténèbre et que la lumière le salut la délivrance la paix la restauration alléluia que Congo a perdu au Dieu yonde ozongi c'est la biso esengo ozongi c'est la biso unité yamboka ozongi c'est la biso le tribalisme qui semble être encore ebima suso ndenisa yondo yo sangisa ba congolais to dans la moko on samba bombo tonto yebisa o que to suke politique et kokate basala nzambe ba kokate nous avons que toi Dieu alléluia de tozo bonde le pain na yo telemanza sale la biso bolang kolona bomo yolobi okotika bisote olobi okobwaka bisote okolemba bisote kotika Congo tenza soki yo te mutu musu akotelema mpona kobikisa Congo aza te soki yo te Nzambe mutu akotelema mpona kokangola Congo aza te il est écrit sans toi nous ne pouvons absolument rien faire Dieu yoka kolela na biso pesale la biso bolamu alléluia tokoti na période biso tozobanga ngo te mais période bato bele bazobanga yango période électorale le 23 élection biso ko basala na nzambe to recommander nyonso maboko na nzambe élection soki oza na volonté ya nzambe sobe kozala te na volonté ya nzambe mais totika peuple ya nzambe balongwa na kobanga balongwa na confusion batia elika epai na nzambe tobonde nzambe ayebi lobi eleki nzambe ayebi lelo na nzambe ayebi lobi ezoya Seigneur éternel le Dieu tozo poussana lentement et sûrement na l'élection mais yondo yebi ba vraie réalité il y a le 23 nini kozala te au Dieu tozo bonde la yo ozo contrôle ya nyonso nzambe ozo contrôle ya ba organisation ozo contrôle ya nyonso nzambe de sorte comme ma biso no esika bato balingi na pensée
il y a majorité, ni la pensée opposition, mais même la pensée na yo. Alléluia. Bible dit batu batalaka na ba projet, mais pour sa volonté na yo n'être na ka Dieu. Nous te prions pour le Congo, ta volonté Jésus. Nous voulons que pour le Congo, ta volonté, ton amour Dieu est dans la manifeste Yahweh. Oh, je vais agir, Zambé yo yebi, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, yo yebi nanyo sengel yo pes. Nanyo esengeli azala pour que Congo ezala oyo linginza et pas na yo ezapelo que c'est impossible zate ozwa David na Zamba opesa ye lokola likabo pona Israël ozwa ka Saoul alléluia na ndako tata na ye opesa bango likabo pona Israël. Nous croyons tu es encore capable de prendre l'homme qu'il faut, cette femme qu'il fallait, alléluia, ozwa ye nzamba opesa lokola likabo pona bolam ya mboka o Zamba lol batu nyoso bako jouer na imprécision, mais yo ensemble qui joue na ba précision dans les noms puissants de Jésus. Ya motuya la zone du maquet et l'autre côté et comme ça la menacé sans que yo ça ordonné. Oh Dieu, tika mabele oyo kakayo mu pepe oyo kakayo likolo oyo kakayo nzambe ezwa contrôle ya ba donné exprimer Seigneur ta volonté dans le nom de Jésus. Bibolo bisoko fongoli mutakanga kazate soko kangi mutafongola kazate. Impose-nous ta volonté, impose-nous ce que tu veux, impose-nous Jésus. Alléluia. Na mboka oyo linge salam na kombo na Yesu. Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je renverse, oh Dieu, toutes tes pensées qui s'élèvent, oh Dieu, pour condamner le Congo, pour maudire le Congo, pour amener les troubles dans le Congo. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, mêlez-moi Satan. L'esclavagisme, la complicité, la complot, et quoi y a dans le nom puissant de Jésus. Congo, tozo pambola yo. Congo, tozo pambola yo. Congo, tozo pambola yo. Na Congo, toko mona bolam. Na Congo, toko lia malam. Na Congo, toko tambola malam. Na Congo, ba na biso bakotanga malam. Na Congo, ba na biso bakozwa misala. Biso mokotozu misala. Na Congo, kimie kokota. Na Congo, justice à malonga. Ekoya na Congo, alléluia, nous aurons, alléluia, des leaders. Alléluia, oh bazo kamba biso avec amour. Alléluia, qui nous aime, qui aime le Congo au nom de Jésus. Congo pambouama. Congo kende liboso. Alléluia. Alléluia. Fais valoir. Oyo zanango lokola bozui pe malba nyoso zanango pour que le monde entier ait de quoi le Congo est capable et ce que les Congolais peuvent faire au nom de Jésus. To pamboli au Congo. To pamboli pe bandeko nyoso ya ABC1. Oh bazolanda biso bo pambolama. Alléluia. Que Dieu vous donne la force de prier pour le Congo ensemble. Nous ambassons la biso makama malam au nom de Jésus. Ndeto sambeli boy. Amen. Amen. Amen, amen. Bisika bozali. Nzambe a pambola bino makasi. Merci. ABC1. 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 Ba coordonnées za soko za na besoin. Ya kobenga poto sambela. Oche plus 243 09 98 74 29 07. 09 98 74 09 07. Sokoza na besoin pasteur Biba, numéro na papa 243 10 91 88 23 86. 243 91 88 23 86. Merci Nzambe apambola papa Osé na maman Chantal na mboka aux États-Unis et sans oublier ma fille Fariana. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. À la prochaine occasion. Ciao. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.